On ne peut pas parler des couples sans parler de la femme. Parce que la femme, moi, si je ne pas la Bible, l'homme quittera la femme, quittera, il deviendra une seule chair. Ça c'est ça la mawa. Mais ça la jeune fille, on a valeur ya makasi. Mobile a coexisté, sur moi ça zati. Nous avons il a vu que la femme était importante. À quoi qu'on continue dans ma commune, il fallait annuler l'esprit et à côté les mains. Oh, alléluia. Babi, comme nous sommes des nouveaux-nés, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non de ceux qui sont sur la terre. Bienvenue sur notre chaîne Eyokani Télévision. Nous sommes très contents et très contentes. Nous le serons toujours pour vous présenter cette émission sur Eyokani Télévision, sur notre chaîne. Merci à tous les abonnés de notre chaîne. Sinon, pour ceux qui vont nous prendre en cours, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification qui vous permettra à ce que vous soyez toujours informés de tout ce que nous allons mettre en ligne désormais et à jamais, parce que parce qu'on a commencé quelque part, mais on sera là jusqu'à ce que vous le savez très bien que ici on a toujours dit qu'on était là pour éduquer, édifier et aussi les divertissements toujours nakati ya bonzambe, parce que c'est très important. Il y a osakana, mais osakana c'est ce qui est très important, surtout la jeunesse d'aujourd'hui. On est parti dans n'importe quoi, mais toujours meka moi kozongisa oyo to koyeba ko bomba nanu moi ba valeur to koyeba ko retenir yango to simba yango to bomba yango, parce que yango nde ça la différence na biso na bayike mususu nyonso bazali na kati ya mokili. Mais lelo nazali ngamorote, nazali accompagné ya solo na moko ya servante de l'Éternel oyo toyoki toteyami na makolo na ye, alors toye pene na ye pour que liziba wana oyo nzamba tie na kati na ye to pe ba don nzamba tie na kati na ye et permettre na biso nyonso toyeba kokola malamu lokola basi tozali lokola ye pe mwasi azali nake kopesa ye mbote. Bonjour maman Kati. Bonjour maman Greg. Boni bonzambe, ezaka question na nga na posaka mona nzambe nyonso aleka na kati ya chaîne na biso. Boni bonzambe. Bonzambe ezali na ngo ezaki kimia efandi. Soko matisi voix mingi pour ba oyo bazolanda biso na internet pe ba yeba ko zwa moi ndambo oyo ezali ya kokabola lelo toye vers yo en tant que maman a rumeni na kati ya libala en tant otala boye maman ya rumeni na kati ya libala to pe maman oyo azana expérience na kati ya makambo ya libala to pe maman ndamba atie don pour la ko encadrer ba couple lisusu. Kasi maman ozwa don wana depuis quand? To pe combien de couples déjà au parrainé te posali ko encadrer avant na nous pour ba misusu pe ba yeba ba yebite Bible zolobake. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré comme prophète. Donc, vous dites que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit dès que vous avez dit avant de manifester, on attend convenable. Vous avez combien de couples actifs? Vous allez encadrer combien de couples? Bah, nous sommes pour badiquer belé. Bakoko mata 60 à 50 et belé ba msusu na bosa na pe na boeli ka ba kimaren po na koli na ngopenza ngai na okangama na okaka ozala marraine na ngai ata oboyi nga na poni yo. Maman toye lelo na otozo mona na kati ya jeunesse ya lelo toye vers yo lokola moko ya ba mikolo ko koyeba ko pesa biso ya solo ndingisa to pe ba réponse na makambo ezali ko tungisa jeunesse ya lelo libala ya lelo tozo mona ndenge ezali rempli na nyonso ezali rempli na yango na libala ya lobby différence ezana no nini ezo sala que ya biso esimba te ya bino esimba na moni papa na moni okolisi bana ezala nini ndezo sala que biso to eloko nini o biso to zangi o bino bozalaki na yango pour que biso to esimba te nzambe wana ayeba kopesa biso e ya no à travers yo tuna talika kuna ya liboso na pesi balandi nyonso mbote na kombo na Yesu. Tozana bwanya koleka te, mais tozana o mukenza mapesi biso tochango service ya bana na Nzambe tikete kombo na Yesu ekumama. Et loko alboso na ko évoquer le kola ya na ko évoquer peut expliquer, on ne peut pas parler du mariage si on ne parle pas de la femme. Yes. Parce que moi si autake pa nae mobali pa autake pa bakuma keloko moko avant que l'homme, avant que la femme comprenne sa place dans les mariages, dans les couples, il faut que la femme sache son identité. Oui.
Moi si faut essayer na aïe ba identité na ba tout ba zo réclamer que voix eza moi na c'est so ko matela biso ton mwanda. Donc ba ko lobela libala te so ki ba lobeli moi cité. On ne peut pas parler des couples sans parler de la femme. Parce que la femme a outil pas une moi si mbali pas outil Bible que l'homme quittera la femme quittera il devenant une seule chair. Parce qu'il y a des konzamba chaka tambo na ngende konzamba pesanga na lobela kango pe basi makasi. Oh, ce qui moi c'est mieba qui loko ya za. Si la femme se connaît de son identité, de sa vraie valeur, moi ça n'okuba pe na kata couple kuna kendo kosala. Soko yebe lo yozati. Obi pe mutu ya na yote okosala pe lokote. Par là maman ningo biso que biso basi alele to yebi mutu ya na biso te. Bible zoloba ce ko tana kata mukana na nzambe. Bible zoloba l'Éternel dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Na défini ça rappelle na développe que l'autre temps on a terre quand on va bazakana na écoute balé la kamakasi avant que nzamba ça la moisi Dieu a tout créé sur la terre bilamba ba téléphone ba mongo biloko nyonso il a créé même l'homme mais moi ça la quitté l'Éternel dit que l'Éternel dit que tout était bon. C'est pour et ça le l'homme tu vas signer ordonnance présidentielle tant ba signer ce que makambo c'est ali ok ndenge peza ba signer ka mukolo lobi asali sanza asali moi asali mokili asali nyama asali Eden tout l'homme était là mais pour la première fois dans la Bible l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh là là. Pendant que tout ce que Dieu avait fait était bon. Yes. Mais il n'était pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel a évoqué ça pour démontrer la valeur, l'identité de la femme qui est une femme. Ce que mi et bi mama au ça n'importe quoi te. Non qui pose ça ma mi se tangi ngai ya solo ko yeba penza nazo mona dimension zo mema biso ya mwasi ya mi yebi na mwasi ya mi yebite ezo pesa nga ma ya miso ndenge nini mwasi ya kosala po mi yeba ndipona nini mwasi ya lelo ya mi yebite nini ezo sala ka zanga ko mi yeba pona nini parce que la Bible dit faute ya connaissance mutazo kufa connaissance ya bosse zaki moi si aza élément ya valeur moi si aza na mutuya moi si aza lokola mungu na mama atola mimi suni soki mungu ezate et kozalati la femme a une grande place dans la société ce que qui moi ça ebe lokwa na te akose sous-estimer muta se sous-estima ko sala nyonso yo kanisi muta ebi valeur na ye akovanda na kati ya valeur na ye akotambola na kati ya valeur na ye akoloba selon valeur pe grandeur na ye ok et pe sakanga passe sala kanga mawa na yeb saka ba jeune fille babi ozana valeur ya makasi mobile ko exister te sur moi ça zati nzamba sali mokili il a vu que la femme était importante akwa ko continuer te na makamoni fallait annuler fallait stopper hey! Alléluia. Il faut à cela que moi c'est mon nzamba stopper misala missionnaire. OK? Nzamba stopper à sali et atana rétroviseur. Non, makambo ça les amala mais loko moko ya mutuya ezangi mi betelana na maboko. Amen. Place aux ali beta maboko yo moisi place aux ali beta maboko parce que lelo tozo ba valeur ila yo eza ya solo nini parce que yondo salari ke nzambe tango azo sala mais c'est stopper na lobi te azongi si matel lobi te tout ce que Dieu a fait était bon mais quelque part il n'était pas bon que l'homme soit seul. Yes. Bible le dit que à lui je lui ferai une aide semblable à lui. N'a pas un exemple, ce qui te donne tant maçon zotonga ndako. Aide maçon ndia zakana valeur koleka. Maçon ko batia niveau boy singa ba benga au niveau. Ce qui aide maçon tenga msika muke ndako ani kwi. Tolobaka moi si azalokola aide maçon. Moi si azalokola premier ministre. Mobile aza président nakati mboka ceux qui premier ministre aza connecté na président te makambo simbate amen yango ngana lobaka mwasi aza na valeur mwasi aza na mutu ceux qui moi ça yebe loko bien aimé aza na tango exposer les autres na et là qu'on ezo boma lelo batu c'est eza makambo ba merci moi c'est bon eza kitoko te amoni aza importante ngana aza utile moi si moko aza na mobali na ye mobali wana koluka kaka mwasi wana parce que chaque femme a une mission sur la terre alobi ki aller remplissez la terre a remplir la terre na makaku te ba yaki na makaku mobali apesa yango kombo te
Il a fallu une femme comme toi, comme moi. Ce que tu as vérité, mentalité ne change. Si vous nini sala place on andi na lingaka moi mokolo te beta maya solo. Moi si au lobby que moi si sera yebi valeur naï. Nini sali moi si alelo à perdre le biba mers. Est-ce que tango ya kala pe bozaka na ba mers te. Bible zolo ba pe yango. Balbi que la femme soit balobi ni na kutoko tanga non? Oui oui. Et voilà, et ça mon comment que zo makata mukanda ya 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 5. Alobi, femmes, soyez soumises, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ok? Bachan bazaki nini réservé. Bazaki nini chaste. Alléluia. Amen. Ok. Les lobasi baza sous réservé. Réservé. Ok. Ce qui moi je suis une aide, j'ai une mission quelque part. Au cause de moi c'est président, au cause de moi c'est ministre, au cause de moi c'est pasteur, au cause de l'interprète, au cause de la boue, au cause de la boue. Et puis que l'erreur de la femme est très importante. Maman, mokili nani tolobani forme mokili ça na ngobiso basinde topé ça quand. Ce qui n'a pas mission na kat na vie nanga na kotika molimo na ngeza l'éduquer na sens ya kitoko. OK, nako imiter mutute nako perdre et là on est ça parce que mutazo comme si azana retard azana comme si il appartient à lui-même face à la makamba zo na batu musuko sala nako sala ngote tant on azana connaissance wana nako za la réserver pour na nzambe. Mais pas maman place on a fona na tuna motuna moko ezana ndeko moko moi si parce que na yamba ki pe couple moko bando betelenga lisolo par rapport ya bo moi si alobi était maman Mireille ngai nazali na 41 ans aujourd'hui na mi bombi chaste to pe na mi bombi vierge kasi mobali nda azomona na te oyo nyonso nazokutana na ye bazokima ngai kutu pona za na eta wana mama ko pesa ye conseil nini to poko yebisa basi conseil nini moko li mususu alobi mibali nyonso bazo proposer ngai baosenga kaka eloko moko est-ce que lelo lisusu mibali oyo bazelaka ti libala bazalaka apparemment bazalaka susu te sikoyo soki yo mo si okoti na ruwana ya kozela wana otikeli ka yo mo na kati ya ruwana to kosala ko boni otuli babengi yo o anuneli na ndako epai na bango. Qu'est-ce que ces deux femmes là peuvent faire? Ce qui te combine na kati ya matangi parce que le balanza me dit kataka ici ça annonce. OK, Bible zo lobi en voyant votre manière de vivre chaste et réservée ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revête. OK. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. OK. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Maman, et à l'autre côté, ceux qui mutaza et aza ko espérer pendant Zambie. Bible zoloba et boya na mkumbe pa inangai. Déchargez-vous sur lui de tous vos péchés. Tout à l'heure, on est commencé à faire côté. À l'habitant où ils ont les camboïtés les milieux, ils revendent la camboïté, les balles les oyate, kubota les oyate, et où ils oyate, aux en a part, il y a responsabilité en tant que moutou. Parce que mon qu'il y a des choses. Il y a le monde invisible, il y a le monde visible. OK? Tant que tu se connectes, pense à mes apôtres de force. Bible dit Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et ça, les misala ya molili, oh, il y a personne qui a responsabilité, pas capacité à détruire yango. J'ai ma part de responsabilité. Mais n'a pas ça la honte ceux qui n'a pas réservé. Faut n'a pas la réserver. Nathalie l'anzam n'engue ba haute fois basa basa côté là zam. Sarah botaki non. Parce que la clé au Seigneur. Atelle la kinza. Bon batelle la kanza be bok sa maka sonité. OK? Liba les aka muto so bala lelo au 15 ans non. Dieu a un plan pour chacun de nous.
Il y a aussi un parcours pour chacun de nous. Mais ce qu'on a qu'à parcours, comme ce qu'on a Nzambe a changé, Nzambe a se taire, Nzambe a décevoir. Non, Nzambe a un plan pour nous. Yo comme on a compté des pas Nzambe reste avec ses mères. Biso to ko copier. Nana que ce qu'on comme on l'a mini jupe. Ne mbala ko yepa non. Nana que ce qui kaka o ce qui a rouge, o babiloko kiliki na nzoto mbala ko ya non. Mais eloko la babi qui avait cette parure intérieure. Parure intérieure de bundi sakamisala mulili. Et à la mauvaise sort, et à la malédiction, et à la bitumba. Quand tu as la parure intérieure, ce qui veut dire l'esprit est fort, l'esprit est à côté les mains. Oh, alléluia. Babi, comme nous sommes des nouveaux-nés, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non de ceux qui sont sur la terre. Si la terre est bioka yoka, n'a pas mis na 40 à ce qu'on s'arrête. Il y a un plan pour chaque personne. Et là, on se dit que c'est un témoignage pour la vie de nos lobbies. C'est un témoignage par rapport à ma campagne. Bete la biso maman et que sunga mon qu'on a biso azolanda biso siko bete la biso ta mo ndambo atana ko leka kaka bete la biso ta moke pour que à la prochaine boyo ki bino maman le bien à la prochaine on peut sa bino pe expérience ya makambo wana ndenge nini ezala ka makambo ba bengi na libala mais kasi maman kapi lelo ndenge toziyo toyeba penda ko sosola par rapport à différence wana bete yebisa biso nanu tango ozala ki elenge tango yozo bongisa mapona libala ozala ki nakati etonga to ozala ki nanu mopagane lelo soki mater nazote Dieu m'a inspiré à partir de ma vie bon mo inangai na betaka pe libakolo kola yo na betaka pe libakolo kola muninga mususu biso to koleki to yebaki Nzambe te ba pana misa yebaki Nzambe kaka to yebaka kala wana mais Nzambo ya chalet Nzambo ya moto l'aider aux obenga ya zo yoka pa azo répondre to yebaki yeti na betaka pe libakolo kola tant on a ko yeba Yesu moi je fais un vœu à l'Éternel nako fungola kanzo to nanga te pa na mbali moko te kaka oya kobala ngai j'étais là ngai mutu moko bibala ba yaka ta combien pourquoi parce que j'étais réservé pour Nzambe. Alléluia. On dirait ce qu'on dit qu'on se réservait, on dirait tentation. Ezo mata lisous. Oui. Tango yango ezo mata molu mpe azo mata yo pozo mata. Ce qui bit mezo mata yo pe mata en ko bate ke Satan a koti ke la ondela lokola la set obé ya ko kota non les choses de Dieu sont forcées. Nous étions là. Mobana ngaza wana. Tozaki nakacha na l'église on a passé les bélés minene bazali lo ba télévision moi na tanga bango ezate j'étais une fille admirée. Mais Nazaki déjà fille mère. Ok? Nazaki fille admirée, Nazaki déjà fille mère. Tant on a continué à Nzambe, Dieu m'a parlé de ces choses, l'identité de la femme. Qui est une femme? Azamuto valeur. J'ai compris ces choses. Na meli na fandi la na makolanzam. Mon problème était ya ko saïle lanzam. Mon problème était Nazaki dirigeante ya chorale, nazo yembisa, nazo sa na naku na biso, na ko ko tambola pampa, j'avais mon plan, mon programme. De télé la télé on salam sana ndako na biso de télé la télé nazana kati ndako na Nzambe de télé la télé nazana ndako ya pasteur de télé la télé nazana musala nazaki pe ko sala na société songolo nyonso ezalaki bien coordonné. Yes sikoyo maman et le moment où tu rebêtes à le quoi c'était très important le but que à l'époque tant oye que zoa décision on obeta qui débat tant aux 8 décisions aux qui firmer fille mère les loba fille mère et belé ba désespéré valeur aux oloba on a koloba que moi déjà à la maison on te traite déjà moi à part bazi déjà bazo marginalisé bazo permettre ya zate ah longa kuna kuto zakada na mwana kende ko luka vi na yo et consort il faut beaucoup la mwana na yo ako beaucoup la mwana ndeni ndelo lobi azala réservé lelo yo lobi aye bakoye baba valeur na comment elle va faire pour nourrir cet enfant là au batunyo so bazo lobela ye mabe parce que ça là qui libaku wana betaki maman na évité Nzambaza ndenge Dieu a tombé aujourd'hui et pas nangai parce que ya makamsu Nzamba sele biso to garda ka ngwaza na biso to développer to sbako la babika monsieur konga nazaki déjà fille mère nazaki pas ba ya nangai mon problème était de revoir dans un thème on a une femme qui relève les défis. Il fallait relever des à partir connaissance nazalaki nango bible zolo baké et ça na verset moko kota kanga balebi
Si celui qui est dans le Seigneur, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ngai na yeba ki ke lokola na ye pa ina Yesu. Nazo mo lokola moi si na botate. Nazo mo ko na zapenda jeune. Vierge ou pas vierge, le Seigneur renouvelle toutes choses à partir de confiance, na connaissance aux anangs, aux à la mama, aux soboti. Quand nous venons à l'Éternel, à renouveler la cagnon sur la qualité katina bavalé katina momo inamuto. J'ai compris qu'il y a ma commune il y a jeunesse dès 18 na comprendre yango et na changer ka comportement nangai na kota na dimension mususu. La grandeur de l'homme commence par l'esprit. Pour ainsi, il faut commencer par l'esprit. Bana na biso ya mikolo batanga ka Bible te, azana tanga ko méditer te. Smartphone eza on atanga Bible. Yes. Au moins le comme ça baby c'est la technologie. Eza malam, eza na méfait nango eza pe na qualité nango. À côté de WhatsApp mabé, à côté de Facebook mabé. Donc il y a c'est ce qu'on appelle, on a emprunté les mœurs étrangères, mais on mabé parce qu'il faut monter à développer. Mais ce qui est fan d'ici au lelo est kangu et captivé yo. Merci à solo divertissement ya solo c'est la parole de Dieu. Bana basi ozantanga ko ba ya en église bazaka en l'air aller, azantanga ko jeunete, azantanga ko prier, azana alliance personnelle te na nzambe, azana connexion na nzambe personnelle biso to kutana na nzambe. Ozo solne yo moko. Mibali batata mikolo ba bongola mutema kapuna ndingi biso to changer ki. Ah moi monsieur, nazo kene mama yem nazo teya, miracle jo salema, bakoka bazo telema, sel nana mutite parce que j'ai connu les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Le ki soko ye panangai na koye sa sika. Amen. Au lieu qu'il y ait une différence entre maman et kala. Na jeune à kala, na jeune à lelo. Il y a le kala baza qui réservé. Azomi bon ça peut être à quoi qui sa droit, à quoi qui sa devoir naïe en tant que femme. Mais alelo aza kunate asimba omabe asimo mabe diversité ya makambo ya technologie et importé pe par la biso musika bazana dito ya koyoka ba parenté bazana dito ya koyoka ba mikolote bazana tango koyoka teke azana mission sur la terre ce que za moi c'est président de donner tozana moi c'est président taninga do sunga mobile nai akede bo mabake mobile azo mi senti apaisé ce que ceux qui osa bongo au mi préparé te esprit nezali doux et paisible te. Donc quelque part peu moi si faut na moi calme morobo intérieur il faut ça apaiser tolibi que d'un esprit doux et apaisé et c'est biblique bana basé le bazar tellement agité bien aimé ozala elenge ozala maman une femme a maîtriser âme na été a maîtriser comportement na tempérament na été l'agitation et ça rapporte à destruction la vie à tout. Un homme agité, ballotté à tout vent, rien. Et ça la passe, il y a shaking the fire. Shekandawala shik. Alléluia. Moi si aza muto Bible zo azal ko mutazo azo kanga kadene andako akanga ka porte andako peut être mabe kotate. Cette femme qui est agitée, cette femme qui est ballottée, qui est emportée à tout vent, à côté ko vendre sandako kimiate. Moi c'est bon attention ko sageno za na qualité wana. Nzamba ko peso libalate. Il y a des qualités, la femme doit savoir que la femme c'est une aide. Dieu regarde son regard sur la femme. C'est la femme qui donne l'éducation. Moi, si à pesa comme on va lui faire, moi, si ce qui a ouvert dans ma campagne, on va la salité. Mon bel, ce qui a vu moi, c'est Bible, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oh, Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Parce que bonheur, la femme apporte tout. Ce qui m'ont dit, moi, je suis instruction, il y a beaucoup. Aza bien instruit, bien assis dans la connaissance. Moi, je suis en repos. Il y a toujours même la nation, banana biso, bazonga. Merci à mes parents. Vous allez attendre qu'on fasse dans ma colba. Maman suspect qui par moi na té, azakuna té. Pas tellement comme belé. Atiki moi na joué na téléphone et bi kota sombité. Azo c'est ya vous téléphone yo. Moi sindoki. OK? Moi na mi somé la mananda kunanga. Eza déjà pourquoi bon moi na kenda tia zonga 20. Okende ki wat musana kenda kusala. Biso ba tika ya zo mon pépé pona zo moi chance okuta na moi liban. Non.
Rebecca kende ki musala ya mama na bango na tata na bango. Rebecca kende ko toka mai. Mobala uchi na mboka musika ye ko luka mwasi. Il a trouvé, il a rencontré Rebecca. Asenga ki signe mwasi azosa. Bana mielele bakata cette first time na chide nazoka motema na ngai zolo makambo susu. Hallelujah. Rebecca akende ko toka mai akutani na mobali wana oyo ele musali ya Abraham na liziba ya mai. Nos enfants, c'est du bazaka téléphone, WhatsApp, Facebook. Bamso sota kolambo ayebi kolambate. OK? Otali télévision moni bazo bina mutakala et comme pe mulatu naye alati mutakala. Na tuna yo mwana mwasi azotambola nzoto mutakala. Mutakala c'est intimité. Intimité nous apprend na mobali, nous apprend na mutabala balate. On a kolanda on a mona que moi ça a une responsabilité énorme. Moi ça a une responsabilité makasi. Est-ce que responsabilité na kati ya libala ça rapporte na moi si mobilité? Et puis moi si niveau de responsabilité n'est qu'aucun des petits wapi na kati ya libala. Les lots dans un monde moderne. Il y a liboso moi signon son nzamba kela faza na mayeli. OK? Moi si faza na mayeli faza l'intelligente. OK, pour nani? Parce que c'est la femme qui gère la maison. Akojira on a mangambong, akojira on a mutu. Tout ça bazo mbongo par mois à $500. Ozo coûte dans peu des années. Asombi lupa. Moi si né a pesa ka mayele wa. Moi si azo ba ni kolbate, moi si azo ibate que charge nyo sanda que pas na moi si. Eze pas na moi si. Pour lelo bandeka mobile bazana maboko no. Bandeko no bazana maboko na. Moi si soka ebi mangambo wana te. Ndako kutambola te. La femme a une charge énorme. C'est pourquoi moi, si je fais la désintéressée, elle est égocentrique, li peleki yayi, li papeleki kakaye, li bouteleki kakaye. Oh, moi si fata la mutunyo sazana. Tout le bagage mon premier ministre, président PC ordre, premier ministre d'azota la koto ba société, oya futamite, koto bo makambo simite. Et ça premier ministre c'est la femme. Moi ça a une charge énorme. Mon bel azo bel azo pesa commandement, bel azo pesa mitin. Yondo za ko exécuter posa ko interpréter mitin de na katanda. Nazali ko interpréter to peko sala mitin de zaina kati bon se rôle mobali ka sezanini pene ya mwasi. Ce qui est ali que moi ça a plus de responsabilité bon mobali ici ko place na ezani. Non. Wa to lobeli par ya mwasi. L'homme c'est le chef. C'est pourquoi la Bible les autres a le bien apesi mobali na kati ya mukanda ya Genèse à lui il apesi bango et jardin pour être ba cultiver yango. Pour les garder et les cultiver. C'est pourquoi moi bana faut batanga. Côté comme moi on a balabala yungana atala boy a discuter makambo match mabe a discuter makambo ya politique mabe. Non, la femme, l'homme est là. Il faut la protéger pendant mon elle comme c'est ça ce qui mon bala zana l'autre côté. Azana mutu ko dire moi cité. La femme est cause la insoumise, à la rebelle. Si que maman on a tout ni question est-ce qu'il y a une part de responsabilité spirituelle na komonaka bana basi de londenge bazana esprit agité non apaisé. Est-ce que partie moko spirituelle les ali pe que les ali a concerné na makambo na basi ali na lobakango dans un proverbe chapitre 31 verset 27 au banana verset 10 c'est qui peut trouver une femme vertueuse. La Bible dit elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle le fait du bien tous les jours de sa vie. OK? Ce que qui a verset 27 et cette femme veille de tout ce qui se passe dans sa maison. Il y a une partie, la grande partie c'est spirituel. Il y a l'instruction, il y a classe, il y a l'éducation, il y a baboti, il y a maintenant la grande instruction dans la katanda kwanzambe. Moi on a raté na baboti nae acquérir dans la classe té na katanda kunazambe. C'est pourquoi na katanda kunazambe et ça na verset zolo ba na katanda et titre chapitre 3. Si je m'abuse peut faire verset 6 au 9 et zolo ba j'ai dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Pour encadrer les jeunes femmes, les instruire à garder leur maison. Nazuka version, les instruire. Parce qu'il faut que les femmes sage base à la Zambie pour construire bana basi. Namona bama msusu azotonga bana baninga. Tala yekuna zoba yitaninga zola. Non. Ils ont la charge na biso ya kolakisa bango parce que za bitumba.
akobando bebisa nanu moral na bango siko foza yango na mayanga na bamama ezalaka mayanga na pe ya bagene ezalaka esika muto malakeli balobi mwana azali pambo babi l'enfant aza flèche na maboka chasseur ok bakotia molimo ya kilikili na fanda na mapam so mwana mwasi moko azuizemi alingi kaka alingi kutu ba parane ba mbali na zamba mais azo ke senga kobota na vandi na simi mutu na leninga bi est-ce que azo yeba degeza na katelika mwa yo mama fanda kana ndako te ozana tango yo moko zo tambola bita ozo ka butu bana poso ba bimba ke nzo bazem c'est ça kambo ya pasi te il y a les combats na kata visa kana bitumba dans le que la femme sage cette femme vertueuse il élevait de tout ce qui se passe dans sa maison ce qui veut dire il y a la partie spirituelle il y a aussi la partie physique makambo bitumbo tozo bunda na moi bitumbo tozo bunda na butu ezana biloko mibale ceux qui olongi na butu oko vivre positivement na moi ceux qui ont échoué na butu yeba ki oko vivre négativement na moi ce qui veut dire la partie spirituelle nde yango na baloka on par la prière par des jeunes. Donc quelque part pour que tu réussisses ton mariage, la jeune fille d'aujourd'hui, un conseil qu'on doit lui donner, il faut aller par la combinaison na spirituelle na physique. Yes. Ba jeune fille nde bango na lobaka ngo ke liloba na nzambe ne pona biso ba jeune. Po ngai ne na yebina na veni na ngandenge ezaliti. Na pese exemple na ngai. Nga zalaki wana na kinatoke musala nazo sala musala na ndako ya pasteur na ngai na sisi classe na diplômé. Na coach pe ba études supérieures mais na kenda kusala musala na ndako ya pasteur na ngai. C'était ça l'instruction que le Saint-Esprit m'a donné. Nazo ke de musala ya nzoto na soutenaka musala na finance na zana na jenaka na priaka na ndako na zebenga na kombaka. C'est ça la partie spirituelle. Je cherchais à savoir pourquoi les balles na famille na ngai ça compliqué. OK? Na bombi wana ekozala prochainement donc bozala kaka scotché parce que yango wana to continuer maman Kapi pensez-vous que quelque part l'église aussi a failli na éducation ya mwana mwasi lelo église pas la responsabilité neza nini et puis quand est-ce que les parents ont failli na kasi éducation ya bana ba parents ya lelo parce que les arabino mbobota kibiso ni nezo sala que bino bozaki na éducation mususu biso tona ngo mususu l'église peut ezala ka même église wana ndenge ni lelo e faillir est-ce que vous allez reconnaître que l'église peut faillir quelque part Bible le biango ayebi dans les derniers jours OK bato ozala ba fanfaron ba kozala mis de l'argent ba kolinga makambo ya tinate ya plaisanterie ke makambo malunga bana ya lobi bazaki soko zo pese to limwa na fandi ya chimutu na se mwana lozo lo banaye il y a des choses, il y a des temps. Donc, l'esprit va changer formule. Si vous avez une église, vous avez une église. La musique, la mutualité. Nous, on avait la crainte. Différence, o basala kibo o bazemisa kite papa zawana to koleki na basala nzambe mo ebele ba ya mikolo meyoka eloko na teke bazemisa kinga no tozaki ko mibenga biso nyonso ba frère de tozaki ko batolati ka leçon ya mabende ozomona na veye tozolala rien eloko na ezalakate ezalakate pourquoi parce que milimo nusezaki ya apaiser tozaki soumis na ba parents spirituels tozaki ko yoka bango tozaki pe ko tosa bango mais bana lelele mususu ye azo yoka tazo tosati bakanga ka mutu na makamo mulimu na bakasité OK mais bao bazo yoka nzamba zo salam sa pe bazo pambolama c'est pour ça que le Saint-Esprit a révélé si les choses démoniaques au Bible que Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Tous à côté à Sarmala, Yesu a confié à suicide, mais il y a une partie spirituelle qui est Mozundo pour ne pas arracher battu. Et ça fait la chose à Angolo, on a basala et musala bajen, bafantia bajen, bakola, babika, babunga, pe babala. Moi, tout mi pe sa raison exacte, mon collègue tout témoigner. Amen, maman. Puis je crois que tu puisais déjà dans ton abysse. On a déjà dépassé les 40 minutes comme prévu. Les visions de la Radicambo Yangonga. Mais
Yamoka se retrouver, na caméraman a se retrouver, Ngapen a se retrouver énormément. Donc merci beaucoup. Je crois que bien peu Bolandi Biso pour se retrouver. Yamingi, to sentir que vraiment on va venir de temps en temps pour puiser na source oyo Nzambe a tie pene na biso parce que le barizali tango ngonga di kambango er yango yo pe puiser ya yo Ngapen na puiser nga biso to puiser moi ndambo bozana ba question bozanga te ko komena biso to pe mama pe okopesa liloba ya suka pona lelo et puis opesi biso numéro na yo pour ceux qui veulent vous voir pour na koyeba ko encadrement moko dans leur mariage ainsi de suite. D'abord on a combien de temps un mariage maman? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans de mariage. Waouh, au salon ndingini. Pesa biso sekele au bon balibal. 35 ans. Papa a corrigé 35 ans de mariage. Ndingini no sala donc voilà trop jeune. Bo tikali kino le pesa biso secret sekele muke et puis opesi bon ya suka na numéro no ya téléphone. Sekele nanga ezali ke ezana na verset biblique na kopesa ngo sima bi na kopesa ngo la prochaine. Moi c'est tango azolongwa azu ya pona bonheur ya mobali. Moi c'est amemaka su libota ti amemaka tata kuna teme comité mobile. Mobile nanga c'est mon camarade. Mobile nanga c'est mon chef. Je l'aime comme je m'aime. Entre nous c'est la transparence. Biso tozalaka transparent. Ata okuta na libaku no ya kwesa muninga o moni likambuzabu. Bien aimé, ce qui na vie ya batu. Parce que mobile nanga zangai, c'est mon Bible ça accompagne nangai. Alobi l'homme qui était devenu seul cher. Ce qui est ça cher nangai na ko bomba nini. Maman balobi toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, on a besoin de mususu. Mon maman mususu, asala kabisala sanaye, azana ba fene mbali aye bakangote. Ça na otuninga secret non, on a besoin de secret na tozala ka hein. Mobile ce que zimbo ngana yebian. Côté na kendeki na koki o na famille na sa ile côté ce qui a yebité. Yé pas que nous ça na famille na ile côté ce qui ngana yebité. Nous sommes un. OK? Secret on a la transparence. Ma question des osopa na ngai mais to clôturer lelo mususu nazo koma to tout nango mikolo ya comprendre des secrets na ngai boso aza mobile na ngai za ya ngai aza ngai aza wana lemso akipaka omona ngai akilima ke musa Nzambe akoki ko bimate ngai na lamba pour mobile na ngai malgré âge na ngai na lamba ngai na serva kaye c'est pas important très ils appellent un verset biblique, mais Amen, amen, c'est ça. Moi, si aux apôtres na mon côté, moi, si aux apôtres pour na libota noté, moi, si azali pour na mobile, la femme, la femme épouse son époux. Ok? Ce qui a tantôt za pour époux na, tantôt za pour la famille na, ou comment diviser. Ils ont ma casse. L'homme, la femme est pour son époux. Son époux. Et l'époux n'est pas pour son... L'époux aussi est pour son épouse. Babi que personne ne sait pas ce que l'Éternel a émis. Séparation c'est ça la makata moi c'est qui pas na mobile. Mais ndambu ya motema atika e pana bango. Ayoka ka mama na bango, ayoka ka tata na ye esidi. Mais ça na mabana mususu ki muta okende libala ba ebisie nengo kei wana yeba ko tiki biso awa. Yango wana kasi maloba wana nde landaka eza bukokote. Donc eza singa batie singa ndengo za kuna yo zo vive kuna libala mais singa on esa nini makambo eza ebele ya koloba mais télévision zangonga ya eza dikambo ya tango maman pesa biso numéro na yo na liloba ya suka nde tomonani prochainement na épisode mususu ya émission to pesi nzambe na biso merci oye sepelisi yo esimbi motema na yo tozo bunda biso so par la grâce de Dieu petit to koma ndenge pour la zone bake nan to comité metozo bunda pour to koma oyo ki sepelisi yo te tikete mulimu sata sanini asukola yango pe apesa biso makoki ya kosola so malamu de la mukolo koya comme on a mama kapi pembele c'est mon époux mon chéri mon chouchou mon tout biso e chanjaka te na ko par exemple alors mon nga mukolo ya mwasi atelemi muninga ne yaki kotala ye siko papa zo biba na chambre ayeba kiteke papa ya baza na salon ayepa sakanisa ngata bangu ba muninga pe na moni ba crier ba comprendre bato bas oui tout ça na besoin na ko changer mususu ta il est voilà siko fa sakanisa ngafuna yoka bien il a la partie ya molibu ezapena na isika ya musoni fo musoni sala musanango yes amen
comme nanga Maman Kapi Pembele c'est mon époux, c'est mon mari. Et numéro nanga 084 308 96 73. Plus 243 0 84 308 96 73. Sinon, merci beaucoup Maman Kapi. Ya koyamba biso lisusu lelo pe kopesa biso sagesse ebelo ezokoule. Toyebi ke kosuka awa te to continuer koyaka pona koyeba kopuizaka na kati ya source oyo nzamba pesi lokola canal pona ko bénir jeunesse pe ya lelo pona koyeba kobongisa mabala ebele, surtout mingi kobongisa mabala ebele. Nzambe na biso apambola, nzambe pa apambola pe ya mona bino bisika nyonso bouti ko landa biso. Numéro yango wana soki o raté koyeba ko saisir yango to ko tyango pe na se numéro ya Maman Kapi pour que oyeba ko sagesse oyo wapi nzambe ya pesi ye. Nzambe na biso apambola bino nde tokutani mikolo mikola mikoya. Bye bye.